Au nom du Père, Yachiti. Au nom du Père, Yachiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Comment on a ndeko Doudou, ndeko Zouzou, au sein de la vie, naza combattant ya IDPS. Comme vous savez, la vie combattant IDPS. Qu'est-ce que signifie IDPS? IDPS et la Kissi Nini. Regarde ici, IDPS la Kissi. Pas journaliste, Bolimbi Sangabo, Koti Singana, Naïka, Nabana, Bimika, Ndanda Gusiko, Boko Sina, le bon appel par an. Tenaye Biango, Nasengi Bolimbi Sangai. Mais constitution OESA, premier texte Nabiso. ESA Mabé Makasi. Il y a des dispositions, ceux qui n'attendent des dispositions, aussi Mamoutou. Je vous renvoie par exemple l'article 51 de la Constitution Nabiso. Je vais lire cet article, beaucoup de monde Flavien. Je vais lire l'article 51 lobby. Pourquoi on a déjà texte Nabiso la Constitution ESA Mabé. Nathalie Moko. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Voilà, c'est bon. Yoka deuxième alinéa. On vous dit, il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables. Il rassure, l'État congolais rassure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités, il veille à leur épanouissement. Un groupe vulnérable. Groupe Oyo, groupe vulnérable, c'est comme M23, Kodeko, FDLR. Ce sont des groupes vulnérables. Mais constitution, l'État, il faut ça la protection de Bango, puis promotion de Bango. Ça, c'est dans l'article 51 de la Constitution. Je ne veux pas lire ici l'article 72. Je ne veux pas lire l'article 10 parce que ce n'est pas débat. Vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Tolembi qui se dit Tolembi. Tolembi. Bakangabiso. Bakangabiso. Pachaboto boga mwana ngotela. Lelo population na biso. Oyo atiaki espoir na makasi. Que ceux qui dépassent comme na pouvoir passe na biso ekosila. Lelo il dépasse comme na pouvoir. Comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na oetali population to komi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso, avec la politique d'autres toi de là que j'y mets. C'est ça le danger. Population baza kota la biso bato to sala ki confiance bangoyo. Et comme non-assistance de personnes en danger. Monsieur Corneille Moulumba, vous confirmez que vous êtes le pionnier de l'UDPS? Mais je suis membre cofondateur de l'UDPS. Voilà, Sunga Bisonanu, UDPS Binobo créa. Objectif nango ezalaki nini? Objectif nango ezalaki ya liboso kozongisa démocratie na mboka. Ensuite, conseil la RDC Congo comme état de droit, il fallait changer les conditions de vie à la population Nabiso, et puis améliorer face à Mboka Nabiso, la bonne gouvernance Namboka. Ok. Ok. Comme pionnier de l'UDPS, cofondateur, Togobenga Soulou Sangangela, après vous. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans l'UDPS, Yalelo, vous comme pionnier, vous êtes content, vous êtes fier de ce qui se passe? la fière à Tamukete, parce que l'UDPS se reconnaître na combat na biso.
Il y a l'Ibosto, UDPS, c'est la démocratie, c'est un parti d'union pour la démocratie et le progrès social. Alors, tout le monde dit que UDPS, c'est la moko, tout ça, la congrès de refondation, dans le cas que UDPS, c'est la cara moko. Mais ambition individuelle, il y a partout, égoïsme, égocentrisme, et celui qui est dans le 4 UDPS ou 5 UDPS, l'élo. Donc, d'abord, il y a mis balé. UDPS na pouvoir te si UDPS aki na pouvoir makambo tozoyoka ba détournement ba vol banani ba nyonso ba frappe ndenge bolobaka na Kinshasa nyonso wana ekosalama te parce que tosali ba sacrifice pour justement bonne gouvernance ekota na mboka en quoi que le pays donc toujours se reconnaître te atamuke. Merci ndeko Corneille Mulumba. Mais bino bato bozangi mai na pesi bino mbote place bozali. Eloko nga naza kokamwa nazomona mwatu mwa bato baza naza ko interpeller ba combattant ya IDPS naza ko interpeller ici bato ya force du progrès nazali ko interpeller ce n'est pas de la manipulation mais naza ko rappeler bino naza ko rappeler bato nyonso bavotaki Félix Tshisekedi naza ko rappeler bato nyonso bo jeunesse na bango ebeba pona Etienne Tshisekedi balobi to croire na komba ya tata oyo biso to kosala eloko te bato ba betama ba pesa ki vi na bango Rwanda miyibi ebele ya Belgique bazalaki te Rwanda ba coopéra ebele lelo bazozwa pouvoir bazalaki te Rwanda bato ebele bazowelela kozala ba responsable bazalaki te mais bino bondimaki au côté Etienne Tshisekedi bazokende kotike na primature j'étais encore étudiant élève à l'époque toza awa na 24 novembre Mobutu aza na pouvoir bazobeta ba gaz papa akwei wapi ba combattant wana nyonso ba bundaki na pasi balobi un jour mboka eko changer makambo eko tambola bato nyonso bazaki na combat Tshisekedi bazaki bato ya IDPS te mais zalaki combat noble bato balobi eza combat ya démocratie combat ki suko zala muta IDPS lokola membre te mais bato balembaki Mobutu pour un changement c'était Etienne Tshisekedi wapi ba jeune wana lelo ba koli ba komi na ba 50 ans ba 60 ans 70 ans auto croire ki na kati ya likambo combat nyonso bato babundaki ya changement le président actuel Félix Tshisekedi azalaki nano mwana azobika na baboti na bandeko na bango mususu bazoka kokende classe te bakangi papa traumatisme ya bana avec espoir un jour mboko ekobunga quand Tshisekedi sera au pouvoir bako changer makambo tango bakoma na pouvoir bato bakolia bato bakosepela esengo ekokoma les choses ont évolué batumbi ba combattant na IDPS na régime passé batie bango na kati batumbi bango bazikisi bango batika bana babomana nu batu boyete nyonso ane ki passe combattant souffrir babiso tokomi na pouvoir bokobongisa vous êtes arrivé au pouvoir nzembo eza moko eza détournement na détournement surfacturation na surfacturation eza école ya nani école Etienne Tshisekedi to eza école mususu nga na yebite o ba congolais baza ko ignorer combat ya Etienne Tshisekedi combat ya ba valeur est-ce que Tshisekedi azopema na kimia na nkunda est-ce que Tshisekedi azopema lobite musala o na bundaki yango e salami akoza lokola Moïse lobite Joshua azo continuer misala est-ce que bato nyonso bazosala ba détournement bakoki ko kanisa vraiment que batiki Tshisekedi apema na kimia to babwakeli ba mwelo pour ka abimata na elongité na mokili donc ti IDPS ya bundaki ti papa Etienne abundaki ti mama Martha nyokwamaki ti ba combattant bakatani maboko batikali ba veuve oya mibali ya basi batikali ba veuve bana ba orphelin ti ba komi na niveau ezalaki po forage comme à $300,000 et puis papa ti to andimi tondima donc so ito vandi alobite c'est 300,000 vous devez admettre mutalo bane le côté à solo chef de l'état ye muninga chef de l'état baliaka na ye katumba mwake lui il est tout puissant donc on ne peut rien dire. C'est quoi cette histoire? Molimo akatumba mwake epe manakimia un homme de valeur motema molimo na epe manaki Tous les pays d'Afrique sont refaits. Où est passée la solidarité africaine? À quoi c'est l'Union africaine? Regardez comment les Congolais se font tuer. Je ne vois aucun pays d'Afrique réagir. C'est à refaire. Pourtant nous sommes des
même frères, membres de la CEMAC, nous sommes les mêmes Africains. Mais les Congolais se font tuer matin, midi et soir. Les pauvres, ils ne dorment plus bien, ils ne mangent plus bien, ils n'ont plus la paix. Parce qu'ils doivent fuir, ils doivent courir. Ça refait. Nos dirigeants sont à refaire. Parfois, je me demande à quoi ils servent. Et pourtant, un dirigeant, c'est comme un père de famille. Aucun père de famille ne verra son enfant se faire tuer ou se faire abattre sans qu'il agisse. Mais je ne vois pas les dirigeants agir sur ça. Ils sont dans leur maison, dans leur bureau. Ils roulent dans les grandes voitures pendant que la population est en insécurité. C'est à refaire. Tout est à refaire. Bacha sepela suma tamana chango minene alwa hippopotame aiba akomsi soda réfugié soda telengani pas mal. Ils sont sur tes lèvres, ok. Tunashukuru, merci kutupatisha haya Mungu iko naona. Na nyie watu maere fisi ma France International ma Comité International. Siamseme kitu. Sawa, tunashukuru. Batoto wa sawa. Mungu iko naona. Bozo sakara la Congo. Bozo bona, bozo zo Congo et comme kaba poche na bino. Bon, mais peuple la violence, bon, mais peuple la nzala. Congolais, kokata koliate. Peuple congolais, kokata kosoma makite. Boya, bon, comme ici, dit. Est-ce que motokanga danobe, Félix Alekinga nani? Zoba moko mwana mobali boye. Il est très mon avec qui mosika. Congo to zomo na sorti moko ya peuple onate. Boke tu allais là pour mingi pour mboka oyo vraiment. Pendant que makambo ezalaki kobeba ti na niveau baya kozwa Goma, députés, les représentants ya peuple au baza na kati ya institution, ils faisaient quoi pendant ces temps-là? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour nous éviter le pire? Baruki koyebisa biso ata soki échouaki. Ils peuvent nous dire ce qu'ils ont fait.